Internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre orgueilleux serviteur. Oyo lelo tozo yamba moko ya baeba bima mboka pe baza na kati ya mboka batambola mwa tro na kati ya bamboka ya bangele ya Afrique pe ya mikili ya poto. Donc to sola mwa muke masolo oyo etali bandeko na biso. Ndenge nini batu balukaka moyen pour traverser ba Maroc ba nini pour na kokoma na poto et pourquoi tout cela tozo solango na moko ya baeba bima mboka batambola bamboka ebele so pe na tobito landela bien a Rosane pe prof ageo parce que ya mona ba place wana na misubwe et pourtant ba professeur na biso ba monate. Bonjour prof. Oui, bonjour mon ami, monsieur Kibumba. Ouais papa, moi to continue introduction na biso bon. Tout d'abord, on s'est présenté on a ba union surtout bazota la moi mo gentil pe na ba o union surtout ba ebio partout dans le monde. Ouais, comme on a Wilson prof mais non pena moka Willintela Kusu. Na vandi trop en Afrique de l'Ouest. Nazana kinsiko mais na 8 ans, ba moka na tout monde on a ba patrie Nigeria, Benin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Burkina Faso. Donc, il y a joué nous na kino ndiro ken lingua na lemba kasabozongi na opepele donc na bien tout maso na tourner les rati au matin ba à partir de Maroc, ba Égypte, masolo tout est à la côté na donc on a maîtrisant on peut na kenazonga. Ah, siko prof ayo kenda kozonga mais lelo bandeko na biso bazo sibir makambo ebele pe lokola yo vanda ba côté wana donc on sous-entend que ozana ba ndeko to ba petit oyo po perdre na ba côté wana neti na ba mai ba nini ya Maroc et puis ya Libye. Vraiment en tout cas que ba am la bonne se reposer en paix na linga kutu jamais mutazana kin abi ma côté wana. Donc on a sala ba côté na mona ba film ba cinéma. Donc so moninga na so la boza grâce à Nzambe. Pona koma les gens ba Libye na ba Tripoli na katsa Italie mais somo ba benga yuma na zongi ba kufi. Na ye kota Maroc na Kaza. Et te viens ton leka na yena tali e ba couler na zongi ba sala trop côté na souffrir ba malien ba guinéen tout ça ba burkinabé ba côté biso ba zeto moi dimi mais so que moi tam sou bord moi beti wa pirogue moi be moi bateau moi et là 60 personnes ba ta fini là c'est tam sou 45 biso ba zet 15 bo couler bino tout so na yoga so na sinia so na 4 saka ba ngoma revient timba on na Paris so esi marité a vient na yuma pour na poto nga bien tout mona dae ya mona sina maîtrisant na so na kina na kina na mona ba filmer mais ça n'habite sur la paix ça va inconvénient ba avantage tout nga bona ebit. Oui ça va te yangonde penelo rotozo sola parce que bandeko bazo sibir ndenge to sola na obwe gouvernement congolais et tsayi quand même moi ba moyen o esalaki ke bandeko mususu bazonga ta Congo parce que makambo tozo mona na ba réseaux sociaux ezo sala pasi. Vraiment ils ont ça pas si junior toko poussa na moi muke ko kimara moi makelele ndenge ya laka donc bandeko bazo kufa ba msuba comme si bango ba esclave na niveau ya Libye siko yo ba avantage ezara nini to pourquoi raison kaka ke congolais fois bima Congo pour kende tiko souffrir na niveau ya ba Libye pour luka poto. Bon vraiment alonga na chapeau na wa lunettes bien coiffé na côte na mama mboka ngasa molokai papa wemba toujours à yoji ya mamoto. Ils ont mon non na beti ba yoji nga mona libanda bon makamona so tuninga bongo ezape na mama politique et comme la politique pone baso bima bon mboka conjoncture vraiment ne mamozo kende to bomba te ezape na bienté muta signé abima kota soka koti balbageno atima betle maboko esimake na maya kati mais so esimbité et ça la marque de na kota profondément te na sala mo ba réserve za mama politique mais tu que belé bazakuna bazo boule ba kota na mai bazo kufa so sur 100% 80% ba kufi on la mona misu 20% ba sauver ba kota na poto Bama samsupe bazota la partir à Maroc to pesi déjà mbote na malako marque vraiment marque olenga to pesi mbote na kati ya Maroc et puis bandeko belé o to yeba na bango ba Guino profa Jean-Franco Ferré yoshi ya mamoto obika afialinga mona trop goût le boka mama papa wemba nga sanga na kina copier na nga nalinga suma mikilité nalinga ngo souté voilà viaza na kin ouais viaza na kin azo coopérer na bino mo bozo mona bien sapé donc santé kitoko ndenge ya la kaka bino nyoso tukuna ba oyo to yeba na bango na ba oyo to yeba na bango te mais tant que congolais kaka ba mbote na bino yango wana et puis ba bonne année na bino en tout cas angele parce que
nzelango mwa mobulu ezosala bien te to perdre bino moko ndengo wana profa sikoyo oui tomoni ke oboyi na opena kokota oui toke na biso pe politique te mais tozokende quand même kolakisa mwa ba fait oyo esalemaka kote wana tout d'abord na parcours ezala nini so mutaza na niveau ya Benin po akoma tina Maroc et puis parcours po alongwa Nigeria to place nini po akoma Libye soko longo Benin basala odoki oza congolais babimisi tam sumuta Afrique de l'Ouest babetelo bon mais ba malien ya ba guinéen yoga système wana c'est un avantage pour côté les rasco sans visa ozokota malamugo on se retrouver na Casa na Maroc bo sola siko ba toke na mwa malembe avant toko makaza wana mabele nini ya la wana tam sous de Mali kokota Algérie oui tam banzeza rami balé tantôt ozi pepo oko ya tam sous na Sénégal Dakar mama oko ya tam sous na Maroc na Casa batama kolo okolonga tam sous Benin oye maman na Niger na Niamey ozo kota siko maman Tamara 7 on a désert à Sahara auto tanga la tiki taka désert à Sahara pour l'instant la preuve battement témoignage battement à route ko famille balé mu pépé tanga ozo nga désert à Sahara maman Algerville à partir d'Algerville maman oza na Casa po Algerville kangama na Maroc oza na Casa ya on est ba dusula sko nengwana na peut so binana koma na point bateau po azola bakota na mai to betela biso lisolo betela panzela biso binanteke to yeba ba o pe ba yebite ba comprendre mo itinéraire onde ba bakenda et puis ba difficulté nini bakuta na mais ça maman la ba risque ya faux esprit bino mo kansa botimba ne bo sa botimba te pour ça bena eto okufi to simbi oyesko malamongo outi à partir ya nini Algerville oye na Casa ba o 5 scolaire ce que belé on vous ba 300 €, ba 200 €. En dollars, on va sous ba 400 $, 350 $. Beaucoup na pirogue. Bon oza, et go ba nadam sous awa, ti place ba carone suki, tourner ma so film ba carone. Moulay na ngwana. Mais na kati beaucoup 60 personnes. Beaucoup tapé dans sous 75 personnes. Bo tondi, mais bato ba dominera plus. Ya ba d'Afrique de l'Ouest, ba Guinée, ba Mali, ba Sénégalais. Biso ba se to mukie. Bo tondi na kati. Malama au plat et longwe. Bo pesi mongo na butu. Muta kumbango nani? Muta kumbango ya osalate asa malien. Alaxine yo tamsu congolais, za liboso na sima sénégalais. Alaxine bo poussa pesi no boussole. Eh oui, apesi no boussole siko fubo kende. O na liboso na sima. Bo kompa le boussole tanza boy, mu pepezo boy à partir de 17h. Na 0h ezalate. Siko to longwa. Bo longwe si bono kende na kati ya mai na mer. Bon, moi, je suis bateau Sri Lankais, je suis ma belle Sri Lankais. Je suis tenté. Je gazé, mais maman est dégagé. Tant que bête a bien au bord de Saliboy. Vous avez 75. Si vous avez un secours, mais un secours est originalité. Et c'est là que nous sommes au Bika. Il y a un moment où tout va couler. Beaucoup de potents ont pété beaucoup de filles. Mais satellite, c'est mon bango. Si le thème satellite est tellement bango, ça la souté. Et comme ça on risque, viol la mort. Tanto bokei, bo risque, to bokoti beaucoup de mikili. Mais bon, comme on a un conseil, il y a ceux qui a place sur un olbe bakotaka. Voilà, binomo bouti goyoka témoignage pendenge nini masolo ngo ya la ba risque nini bandeko bazo parcourir pour na kokota na kati ya Europe to kokota na mikili ya poto vraiment donc ndenge ga binomo bozo yoka wana. Donc tolongwe pena Kinshasa awa oketa mususu banzela pe obanda pe kin pe na makolo au monde Centrafrique, Cameroun, Nigeria. Brazza, Cameroun do to banamna kin. Brazza. Si moi là. Moi mo tbenga Mosaka. Mosaka Pikunda. Après Pikunda Pokola. Après Pokola Wesso. Wa bamboka Brazza. Oui okiti. Aussi so ba camion benga ba grimier. Grimier ba camion ma nzete. Okoti Obina Cameroun na Douala, na Yaoundé Douala, Douala maman Nigeria. Omoni bo kamwa, bo tamole bo bimate bo ba kine, bo legela bino mabene bo teme bo bimate. Ngaso de ba nzela wana. Boye maman na Cameroun Douala, Nigeria. À partir de Nigeria maman Niger. Niger maman Algérie Maroc, et maman poto isil là. Et ça ramène wana. Conseil a bien, peut-être sobina maman conseil. Mais un vrai Quinois. Oh bela na besoin nzoto na eza la l'aise. Babo excusez-moi, portez-vous bien. Avantage social, moi qui si moi golia mais forme. Te linge good te donc forme good obiga donc biso ya makila. Mais ko kende kuna eza bena bien te po sur
Sur 100%, 85% bakufaka, 15% bakota poto. Donc ils ont vraiment mal conseillé, ils ont pena bien té. Chaque bambolo on a 7e moment dans l'avion, OK, nous avons risqué. On a Libye, bah on a des slaves. Donc on est tarabe slave. Donc bah on s'en nyos ba lingeza bien té. Na nenga loi mok ya mokile sengi, bah ça contre biso. Donc ils ont pena dans Libanais, nenga ya valeur ya moto ya mutu. Donc ils ont bien té. Donc ma trop. Mais il y avait un certain moment batu bazali pe ko sepela ko kena bango na Libye avant na Libye po air moko ba na ba vendredi ba futaka mo ba kabara mo ba lar ba nini mapeza refele ba nini na tango Kadhafi mais l'air Kadhafi est vivant. Maki Soso boîte à corned-beef na Libye ba soma ngo te ba pesa blo refele. O bono terminer ngona chaque samedi 10 hectares, 2 plata maki, 2 carton mapa. Na bi ko sepeli mais na kini ba sala ngo te. Yango ba na okene mbangu na Libye ekipa na bon mais si on a mis to Kadhafi zate et ça sous bon te perturbation comment difficile. Merci beaucoup wana tozaki na kulutu na biso profa hein profa ndebi no mo bomoni bozo mona kitendi donc ya osakana te mais ve oui aza mona libanda donc kitendi ya osakana te mais ve so pe bo mais oh nyo soto eza ba difficulté ba difficulté wemba tikela bino lelo fali na faire ba simplifier biso koma mo t-shirt mo nini ah so la beti bango pla bomona nga fo ba fali ba ta bilamba bala basi ah bon excusez nga donc nga beta na homme ne papa malakisa biso yobora mama oki ma sabi ya solo mais ça chez non nga la beta haute couture so cette tina lexi griffe na pesi omoni ma yoji omoni faire donc normal. Voilà bilanga bala basi ngaza mwana molokai papa wemba toujours boka mwasi jean na t-shirt komi ya bana basi ya bala basi nga betaka pièce omone oboni ngati mama saba okaba mona pièce ngo pièce ouais c'est ça ça va venir biso prof Baluka cameraman azwaka ndenge eloko ngo yali na sima donc wana yoji ya mamoto na ndenge kanda bomoni noir blanc moko ya osakana te prof aye wana voilà donc chers internautes to yambaki balineta wenze te go so 1000 francs. Ouais ça il go boss zongo bien. Ouais ça boss, ça ba wenze te. Ça c'est la haute couture ça c'est boss ça. Je suis là très bien, très posé là. Je suis en train de frimer là. Ouais. Ngamo la libanda la timba. Merci beaucoup Nino Goigolo bana ba nyonso tu ba yebio ba o nyonso tu ba otala yo na état. Ça conseil ça ga na ça mamo ça apolitique. Ça apolitique te pona ba ndeko bazo kende mama ba makolo. Bossa la bongote, futa bien normal, zo visa na okene poto. Kota ete o koti boyo te nzela makolo mai rolia yo. Ngala uta ba kota na zala ba kota na sala 15 ans. Nana ba expérience ba kote wana. Moi ba mbote na ba yo ba Claude Lompufu ba nani ba nyonso tu yo yebi na kata miki. Bon na opesa mbote surtout na moi na ngamo Redi Chiza. Asa neve na ngai ba bizo za na Canada. Ba Claude Lompufu. Na pesi mbote na famille mo boeza na Mikili, famille Bengila. Na pesi mbote na pesi na modero banga Japon yela otala ngai. Na pesi mbote na passé Cédric Batabilele. Na pesi mbote na ndeko tu batalinga ba sepeli, ba biso belé vraiment na suki wana sepeli. Merci beaucoup chers internautes Zalaki Yabino Ekibumba oya yambaki profa vraiment oyo ayaki ko talisa biso masolo ndenge bandeko na biso bazo souffrir na niveau ya Libye, ya Maroc, ya Algérie, nini oyo elekaka kuna et puis pourquoi esalaka to kende kuna ba conséquences eza nini pe ba avantage nango eza nini mais ba avantage en tout cas eza moke mingi to monika ndenge ba expliquer biso soki frère na aza koto na kina linga beta lisolo koto en tout cas pardon pe kisa epo toza na posa ba congolais bazala zala na nous po to na posa to silate ndeka ba masolo ezo beta moi ba esprit moko boya aussi ça ba congolais mais congolais asila jamais asila et voilà ezalaki bino Ekibumba topesi mbote na bino nyonso tu boyebi Ekibumba topesi mama GH mbote na kati ya Londres topesi papa Edo Amani mbote vraiment papa ba mbote na yo et topesi mama na biso Brigitte Tabu bambote na kati ya Allemagne topesi Talibo Talima na kati ya Belgique bambote topesi Clara de Bruxelles bambote na kati ya Bruxelles topesi bino nyonso tu mbote ba o bayebi eki ba o bayebi pete bambote na bino yango wana tokutani très prochainement tokovanda tobeta lisusu lisolo ya Libye Maroc Algérie na ndenge pena ya mwa bokundu pena tokokota yango tomeka pe koluka bandeko moko parce que eza na bandeko mosusu au gouvernement congolais salaki tout bazonga quand même pour difficulté zai makasi na kati ya Libye et tokutani très prochainement. Glory be to God. Bye.